Bonjour la famille et bonne année à tout le monde. Les meilleurs vœux pour 2022, que Dieu nous comble de ses bontés et qu'il soit notre protection. Comme toujours dans tout le monde sa santé, Tokosolo la lingala, comme ça tout le monde va mieux comprendre. Tosengina nous excuse biso à tout le monde parce que tout ce qui vraiment est temps pour la vidéo. Mais pas de soucis, Nzambe yemoko azo contrôler. Année Asika, makambu Asika, nyoso yakala eleka. Maintenant, tozo banda 2022. Même dans la santé na biso, nyoso yakala, il faut eleka pour oyo Asika et zo place. Tolia ki ou tomela ki biloko belé o ezana ba sucre na kati, tolia ki biloko belé ezana graisse. Il faut de tozo temps pour la kolongo la ba reste nyoso o etika la kana dépôt en tout. Ba biloko toxique ou ba déchet o etika la kana nzoto, il faut tozo temps de temps à autre pour na ko nettoyer. Et pourquoi pas directement dans début année. Comment qu'on nettoyer nzoto na yo ou qu'on désintoxiquer nzoto na yo. C'est pourquoi tu as directement la thème na biso. Donc, c'est très important dans début année qu'on nettoie nzoto, qu'on nettoie les déchets pour organisme na biso et ça na moyen ya ko répartir à zéro. Et puis pour ils la place pour na biloko o eko ya sika. Souvent ils ont conseillé pour ça la un temps aux olia kaka légumes, aux omela ba biloko o ezana sucre na kati. Souvent na temps on a pas conseillé comme la maille et à partir à 2 litres de l'eau, comme la thé vert ou na kati ya maille wana okoki kocha citron, concombre, tangawiz, thé vert, thé comme citronnelle. Il y a les gens qui ont la capé cure ya maille ya céleri. Ils ont bien pour la santé parce que ils nettoient la colonne. Pas cause de céleri, toki si na maille, bazo mela ba litre ya maille wana. Ba jour wana zo sala cure wana et cause la mieux ya ko lia biloko esalami na maboko batuté. Ou bien juste ba biloko est un peu plus contrôlé. Kolia mingi ba légumes, ils sont très importants. Kotika un peu ba biloko comme ba mayonnaise, ba ketchup, ba biloko wana kotika un peu à côté parce que déjà ba biloko wana ça a la graisse et belé na kati. Ba biloko neti Coca, Fanta, Sprite, kotia un peu à côté parce que ils ont la sucre belé na kati. Et puis ba cure oyo, ils ont ba biloko moko oyo bandi le loté. Ceux qui votali même la Bible, la histoire il y a Daniel et ses amis, ba ça la jeune oyo, tori kozamo comme exemple pour na ko nettoyer nzoto na biso. Na jeune wana ya Daniel, bazalaki kolia kaka légumes na ba fruits. Pour na bango ezaki mieux comme les autres et puis bazalaki même la force koleka bato bazalaki kolia normal. Jeune wana ezalaka normalement jeune ya purification. Ezalaka pona ko désintoxiquer corps, âme et esprit. Je ne dis pas que ça la jeune wana pona ko purifier nzoto na yo, mais jeune wana ko kozongo comme exemple que Dieu à l'époque déjà avait inspiré quelque chose pour nettoyer corps na biso. Na jeune wana si tu prends quelques jours pour déjà qu'on nourrir ton esprit avec Dieu, qu'on nourrir ton âme avec la parole de Dieu et nourrir ton corps. Na babiloko oyo est important pour nous autres nayo, babiloko tout inutile que tu as à côté. Pourquoi pas aussi réseaux sociaux? Na babiloko nyo surtout aux ali libanda, o ekoko ça peut-être inutile pour nayo. Ekoki ko aider au pousse na plus liboso nzambe. Mais ekoki aussi ko aider yo au nettoyer corps nayo. Parce que nous et marchaka ensemble. Donc esprit, corps, na âme et marchaka ensemble. Toko pesa bino exemple pour na cure il y a 3 jours. Mai o ezali na ba ingrédients toko melango tout en la journée. Journée na biso toko bandango na mai. Na midi okomela jus oyo sali yo moko ya ba fruits ou légumes. Na pokwa okoki kolamba légumes ou osali salade sans kotia ba mayonnaise na kati. Otie un peu de vinaigre na poussière ya salade. Avant que la tokosi c'est sous journée na biso na mai. Donc comme ils ont début année, de profiter pour na ko désintoxiquer tout na biso. Merci pour na temps na bino. Bientôt beaucoup zo ba thème ou to prometa ki bino sur premier secours, position de sécurité. Nzambe abate na biso na ba fond nyonso o ko koneka na 2022. À la prochaine.